bobina la SB bobina la SBT bobina la sila pour surtout bobina la SB c'est-à-dire ba fan bobina la sila bakangi maputa bobina la oy ko salamate tala ce niveau ya lule bobina la sila Doudou Soupou bobina la sila tant il y a Gabi et voilà tant il y a Gabi pe akomi pe elanen sikoyo tant ba monike mutu na bangwa bazotake ye pa osani ayo ko tembe tandis que makambo wana etali Doudou Soupou te Doudou Soupou ko tona ndenge nini ba tant ba binela rasila yo ka sala rajbe so ya royembe la belle vie et comme un problème à casser, c'est à Gabi. C'est à Gabi. Pour Gabi, il y a Gabi, ce qu'on a mon nom, le quoi, bois qu'il y ait. Ce que le quoi, bois qu'il y ait, à l'ingala, tu sais, ce qu'on a dit, Baba Cook. Ce que tel le monde entier, oh, yo, bazar la preuve, oh, yo, barotika, n'a mon amoutou, que Doudou a fait chez mes parents. Je comprends. Mais oh, ils ont bon côté. Ndeko nanga moi si na yebisa yo vidéo wana estaki nga ni show ni fra na moi qu'on normal mais na zande étonné ya romone boti ba polémique hein biso ba congolais biso ba artiste comédien et là on a lobaka tous on a focalisé quand on a deux personnalités mais a raison koufati ezaki ndenge nini ezaki po jouer il faut ça la bonne relation na modé ya modé comme film batindeli mbongo do so beba na modé au moins tam susu okocha okocha longité na film wana bakana tout ça la polémique moko ça loyal tout tika ko focaliser artiste o a jouer na SB a ko jouer na belle arte je comprends et ça m'a bé bokanga aramutu. Oui, bonjour, bandeko nanga nyoso balandi nyoso ya Vision TV. Na pesi bino nyoso bambote belé bisika bozali. Boyebi ki mama la France soki ayese ki makambo kitoko ezali. Yaya émission na biso ebandi émission ya kitoko émission elenga kana bolingaka bolingi mama la France boyebi ki mikolo comme koyambela bino ba artiste comédien, ba artiste musicien. Donc vous allez toujours branché pour nous tous allez toujours en direct na bino. Ya na isa bino to sala ka lo moronde mama la France sepelaka. S'abonner massivement tous toujours en direct. Ceux qui au s'abonner et ko sala nga bien makasi pe o zoba news nyoso awa na kati ya Vision TV. Vraiment na pesi mon boss mbote bisika zali na pesi équipe mobimba ya Vision TV bambote belé bisika wazali vraiment na bosani bangote na pesi pe mama Pepeti Lonzoka mbote belé bisika azali na pesi pe lisusu Donsumi Musongi bambote belé bisika azali na bosani yote mama Tina Wakol babi mama Zaka Kamoko mutu azolesa ba ebele na kati ya limete awa mbisa okauka na pesi pe lisusu bambote ebele vraiment. Vraiment tozana mama na likambo na biso na journal lelo, tozana mama na likambo na biso na plateau lelo, tozana mama na likambo ya lelo oyo ba artiste comédien bazo bomana, ba osala makambo minene ba do ba désoleka mingi kutu koleka. Lelo oyo toye pona kolobela likambo ya Gabriel, na yebi ke bino sozana boyebi Gabriel. Lelo toye pona kolobela likambo ya Belleville, na yebi ke mutu nyonso oyo atalaka TV ayebi Belleville. Toye kolobela likambo ya Sila. Biso so toyebi Sila. Ne toye kolobela likambo na toye kolobela likambo ya Doudou Soupou. Toye po toye aussi mapeli sur côté ya Serge wazaka Pasteur, Serge Pasteur. Toye kolobela pe sur likambo na to bosani pete toye kolobela sur likambo ya Guy Ngombe. Mutu nyonso ayebi Guy Ngombe. Yango mama na likambo na biso ya lelo tozala wana tozala brancher ba commentaire na bino e kosala ke émission pe oyo ekende kitoko ba appel na bino e kosala pe ke émission oyo ekende kitoko parce que tozali awa en direct na artiste moko oyo ye do arataka news te arataka loro te toza ana artiste boka
yango na Montréal soki okosanga na artiste et ça la biso vraiment kitoko makasi vraiment bonjour artiste. Yeah, bonjour maman la France. Oui, boka to ebite la miti o toza posa to sur la nom ke mene te ko se présenter na ko pesa bambote na ba fan na o ba lukaka o pe ba sepela na. Yeah, na ebiki ndenge ba mona nga boye déjà mon kilisi yebi mais yo ebika rappel ça la bien. Yeah, comme on a artiste boka na sala na artiste comédien na sala théâtre na Kishasa art. Ouais. Yangwana ba fine ande ba moni nga boye j'espère ki bazaya ko sepela ba ingénieur ki robaluti nzambe ya téléphone wana na botour wana soyi na botour il faut luka kaka ingénieur ki robaluti donc so komika wana galerie olobika nazo luka ingénieur ki robaluti o iPhone na o sala nini ingénieur ki robaluti azali wana tozali pe na Jonathan Likolo baza ba senti ya président Boka ba Maldini Mayanga ba Francis Beya ba Mireille Kawinda na Autriche ba Junior Baluti ba Mama Béatrice Diamba la Switzerland ba toye kozo ba Ige Mbonzo toyo ba Ige Mbonzo ba Deline Mbunga à partir ya Londres donc ba mitsu baza branché ba Mama Ali ya Kintsona baza branché ba Mama Martini Mopasol baza branché na minute na biki Angola kutu kolobate États-Unis to EFI central pe aza déjà wana na ba Dorter Diego Elenge aza wana ba Lido Elenge baza déjà branché pour baso zela mambo bieza quoi. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Tous ça toujours branché, tous s'abonner massivement. Vraiment, Blandine nous en Belgique, n'a vu sur s'abonner, maman pour ma camoza à héroïne des airs somme. Vraiment, président Boka, tous na président Boka awa, n'a évité président. Personne n'a bisona nous, toi banana to banana par rapport à Guy, parce qu'il y a mon qui image moko. Na bazaki à plein tournage si je me trompe pas na monaki Guy Ngombe na Serge wa pasteur wana pa Serge bazaki basali ma vidéo moko boye bazo yembela nani belle vie bazo yembela belle vie bakomisa belle vie na ebite daki pona base ya nini. Bon ngai pe nazaki surpris ya komona vidéo wana ezalaki en plein tournage. Ambiance à tournage quand des alarats. Et ça ambiance à tournage des démarrer téléphone na ba sali vidéo na bango ça normal et ça ambiance ya tournage. Mais à part na ngat kelo mona ma bête. Et ça vraiment ambiance à tournage ça nango normal. Pour na vidéo on attend boyemba ba citer ka komba belle vie. Et ça nango normal pour tournage ça qui ya belle vie. Et bimi si problème. Bien sûr, toko bagezaki na une vidéo normale. Mais vidéo wana après na sima vidéo wana to boni ba problème bimi ya makasi par rapport à ngamba ba vaser par rapport à ngamba côté Gabriel. Bon. Problème zanini. Au moment temps bozana ba ranking na mutu. Mutu so akosoli yo lekwana olubaka akosoli liyo. So mutu abwaki soyi. Yo ba abwaki soyi pa moninga. Mais ngai vraiment ndeko na nga mwasi na yebisa yo vidéo wana c'est qui ni chaud ni froid na moi qu'on normal mais nazande étonné ya romone boti ba polémique hein biso ba congolais biso ba artiste comédien et là on a lobaka tous on a focalisé quand na deux personnes mais a réseau koufati tous on a focalisé na deux personnes on a muta belle vie ngam muta sila lokwa ba salibwe babwakeli belle vie babwakeli sila to boma art. Dernière émission, on a vu ça que le Monabi, on a félicité Basiwana. Pour ba memi implice na monde na biso ya art. Ba on memi implice na monde art. Bon ce qu'on a ya ba Gabriel ba mama top ba na ba memi implice na monde art te ka ba belle vie. Non, na lobby te ke mama top, na lobby te ke ya Gabi ba memi implicité. Dans sens ni. Bango ba oser ko sala ba bilo mobwe ko longola ba artiste complexe vers ba producteur. Et ça qui n'engeni, et ça qui peut jouer. Ah, il faut ça la bonne relation à un modé. Il y a un modé comme il filme, batindeli mbongo, donc so bébé né modé, au moins temps sous au kocha,
otie longité na film wana so bebani exemple na producteur moko boy so bebani na fioti donc producteur atendel fioti mbongo à l'époque bebani na fioti rejouer te je comprends lelo bande ko na basi ba oser que artiste ye moko pe akoki ko prendre en charge mais na kati te malwa boka to zo na place wana kobeba na o bango ezaki liboso soki obeba na mutu boye ko ezaki kobeba soki tobi kobeba c'est trop dire soki o manquer mutu soki o manquer mukolo moko na kati ya musala na bino akozwa travailler te akokuba koti na scène te siko mpona ngai mpona yo pe au moins te ke au moins to voter kutu ya kala na po ezaki koti ya respect ba rankini o ba rando ezaki suma ezaki te makasi par rapport na lelo o ke au moins que mutu mutako komizo en charge ta mutu mi senti que za responsable akosala o nyoso zango posa osala yango nde esalema te o akalezaki ndenge nini comprends producteur ayebi ngai te producteur ayebi yo o comprends yo siko so sala nga mabe na kokoloba te po ochanga na film te ya biso so comprendre soko sengi ngai nzoto comprends na pesu yango te o fini ngai ya biso so comprendre producteur pour acheter un film bino basi boza victime mambebele donc il faut passer une autre so passer une autre na film no sani o jouer te mbele les abongote si la na belle vie ba la kisi biso ke artiste mo pe akoki ko se prendre en charge na sens wana zoluba donc ba kisi implice na bango na mambo théâtre donc baza féliciter yango na loba kike baka tout ça la polémique mo ko ça loyal tout ce qu'on focaliser artiste ou a joué na SB a joué na belle arte je comprends et ça m'a bé et ça bokanga aramutu te ba bazo kanga arte tant déjà bino bokoti si déjà ranking et la kisi de que o azana L o yo azana L o tant yo jouer na L o kuna ba boyo jouer c'est qu'il y a quelque chose là-bas ce qui li kamu ya mabeza li ba ko permettre bino te que te ye kuma jouer kuna c'est que azana makambo ba sola kuna po a plein tournage ba sola ti ba sala vidéo na plein tournage to ko ba que c'est que belle film ta tinda bango non na pese exemple moko na pesi ya lule mbote nga na mona dudu soupu ya lule nani maman na nga Thérèse na pesi mbote ya tete vous comprendre hein Bobina la SB Bobina la SBT Bobina la Sila pour surtout bien Bobina la SB c'est-à-dire ba fan Bobina la Sila bakangi maputa Bobina la oy ko salamate ni anniversaire Sila ni eloro moko ni anniversaire ya bango ni soutenir bazaki wana monsieur bano sa bango ka comédie ni kani ba message ça kasi bango ba ninga ba selpe vidéo na bango pe ma bezani flash aller comparera toujours na flash retour tala ce niveau ya lule obine la sila dudu soupu obine la sila et c'est normal kasi yango na pe lelo kwa on ekoti yango na pe dudu soupu ayeko zwa courage po neni dudu soupu ko kota makambo na po makambo na etaliete ezali kamna ete siko ya mi koti na kati makambo na poani po ala kisake rando ezaka mubesu po baki bango ne mbato la musarando wana yezala suma kasi dudu soupu akoti yango pona nini po azali ngambu ya baba cook tangu ya Gabi et voilà tangu ya Gabi pe akomi pe ela nen sikoyo tangu ba monike mutu na bango bazotake ye pa yosani ayo kote tandis que makambo wana etali dudu soupu te dudu soupu akokota na ndenge nini siko soki eza makambo ya dudu soupu tonga koti yango po aza mutu asila siko ya Gabi aza mukolo tango ya Gabi aza mukolo eloko mo boza simple siko indeni ya ako gravise yango agravise yango tina niveau wana donc akoloba agravise ko gravise ya Gabi agravise yango na ba komi ko négliger comme c'est tina ba vidéo non ya Gabi azaka mutu moko shosho ozo comprendre ya Gabi likambo oyo c'est ya Gabi mutapeli chango moto likambo oyo eza nango normal pona ni na peso exemple ba temps ba binela sila yo ka sala rajbi so ya royembe la belle vie et comme un problème akasi c'est ya Gabi ozomon c'est ya Gabi po ya Gabi ce ko amona ngolo ko ba bwakeli nde ye ce ko ba bwakeli nde ko ye
alinga lati sango soki banani baba cook parce que ya gabi pe nako ba ke ya gabi o mona o mabe parce que tango bana ko yemba ngo Bellevue za kena sur place tant bazo yemba ngo bazo la sa Bellevue azali azo lobelo tazo seka c'est qui comme Bellevue za ki wana ndia gabi amoni ke za jeto c'est bazo bwa kila ye ya on a bisio olobi bien wa mama ele Bellevue seka na alobelo te bango basala ki video na intention te ke robwa kila mutu. Ah, la France a commis film naï. Ah, tel film. Au souk on a filmé. Ah, la France. Et l'on a lingela oyo pour osama ele. Ah. Ya ngwana de sikoko so na kumisi yo, na apprécier yo, na féliciter yo. Ndé un problème ba balobini. Au moins no yo qui to mayele leka. Vous comprenez? C'est-à-dire film au banda jouer et ça film au yemoko akomi parce que tamo ba monyango ah eza ba sepel nango nde ba féliciter muninga eza nango kutu teli kambu ya ko swana ya ko sala ba polémique ya ko kenda ko finga na tibe intimité ndenge komi lelo hein ko finga baninga illettré ko finga baninga ibo ko makata kombonete ata dissertation ibo salate muninga la rapana bango tout ça eza nini hein kasi yango tolo ba yango ande siko dani sila azu a utiliser mona ya gabi yango sila azu a comment utiliser mona ya gabi pas moi que ya gabi za na ngambu na etika sa siko équipe yango zesu na force makasi pour quoi sa belle fille mona ya gabi as artiste ni surtout ezo jouer as artiste pona nini na temps wana te SB bengisaka mona ya gabi na batana nyoso tout est bien à quel point? Ah oui, allez-y comprendre. C'est qui polémique ils ont continué. Allez-y comprendre. Yango na bisio. Na tout autour na biso artiste wana bolingo ezate. Vous comprenez? Moi na gabi abanda d'ailleurs que jouer théâtre kala. Pona nini ba benga kete na SB. Ba obengeka na moment oyo. On te que siko soto ko biso mi balé au moko topé sa raison na tango o ba producteur bazalaki parce que na tango ba producteur bazaki buzo bazaki belete na tango o ba comme mise en charge buzo comme belé pas mutu so comme na ngande danger soki muninga ke Dubai comme ça muninga yo ke Dubai tendeni nga ke Dubai faut comme ça l'appelle au kolangai donc mabe ezoko et comme okota sikoyo mingi papa bino ba artiste ko biloko wana ezokota par rapport ya quoi par rapport ba eni obino bozoza nango to eza par rapport ya ke comme ninga moni ke osala musala ko leka muninga to ni bose su musate bokomi komila kisa kibino ya wani mte komo sana kati na kati ya monde ya artistique parce que ezo simba kutu tena makambo nyonso bino bozosala bana basi kutu ne bana ko bomana siko mibali susu bosala nini bazu ba koti na kati seke bino so boza complice c'est que yosko za kote nayo ngana za artiste na mutu te ngana za artiste na ni kuta mutu même lelo dinana nde bato taxer ngaza kuta dinana na za artiste comprendre na za artiste dinana nde vision na ye ba film oyo dinana azo sala et ça là bien tant je penser si artiste est boka parce que non ça comprendre les artistes ngaso SB bengana que jouer non que jouer Bellard peut se bengana que jouer non que jouer na peut exemple moi comme Cardozo azam tana a jouer na chaîne na tout donc que na basi Mimi Kabongo a jouer na chaîne na tout je comprends tu es côté mibal tu comprends Piron Dombas, Tonton Loulou. A joué partout. Rocambole, Gesho Ngangi. Mon président, la personne beauté. A joué partout. Oye, Omar Kabongo. A joué partout. Vous comprenez? Artiste dans bongo. Omar, Gesho, au moins na Sila. Au moins na Bellevue. Au moins na Pechanga. Au moins na Dinana. Artiste ça bon, artiste ça limité té. Artiste ça fanatique ya ningani artiste té. Oui, bon ça bien. Au moins que mutado jouer partout parce qu'il y a zoko tabuzo bana bango wana té. Mais tant au moins que va vandi boye, allez, Serge passé patron. Aya mi kotisi na buzo ba boko. Non. Serge pasteur patron kotisi na buzo baté. Serge akumisi ndekone ya mwasi. Tu dois comprendre. Il non osabo non la tibo sur na commission mabe ya Serge ya komisi ndekona mwasi ozomona et yo sala nini
Gipe comme si ndeko na moi site sur ta place mabe ekomi koya Guy, il fallait pas à ça la Arthur à ça l'état que mutamaele ndenge na yebi gingomba za mutamaele. Il fallait pas ça la Arthur. Na Arthur na sali tant il y a sali vidéo a sali Gabriel vidéo ya mabeti. Voilà. Tant il y a sali Gabriel vidéo ya mabe. A sali ngo par rapport ya ke tant bayemba ki se ki bayemba ki na likamu moko boezala ki de mabe se ki belle vie muta poussa ki bango bayemba eloko wana. Il y a sali vidéo par rapport ya réponse oh ya Gabi a répondu après vidéo. Hier, tant que cette vidéo na ça qui mission té. Tant il y a Gabi à répondre bango lobby que ça m'boit que là, hier na que ça la vidéo a vu photo ya Gabi, a vu nzemba Kofi ya Gabi ba jaloux koloba tout ça. Vous comprenez? Et ceux qui wana té basali live hier na moi sinae. Non, tout ça là batuko. Guinée bikaza azamutamaele. Il fallait à gérer à Gabi na silence. Oh live yana sala ki asala kini na kasa live yana moi sinae. C'est ce qu'ils avaient pas Gabi. Non, parce que ce qu'ils étaient ba démarrer. Vous comprenez? Ba démarrer, il fallait pas Guy asala eloko wana. Vous comprenez? Il fallait pas. Beaucoup tani déjà na tournage ya Lekechu. Gingombe. Après avoir que la vidéo wana na tournage ya Lekechu, bakutani na Gingombe. Vous comprenez? Gingombe a yebisiye. Ya Gabi normalement et c'est Sili. Ben bayokani be ko sala susu live na moi sinayo azali mama na biso. Tela siko ninge komi mbonga libala babalaki bakotizaki ye moi si mutabali mobali na mbongo ne do babli ko na tout ça posa na ngote. Biso za na posa biso artiste to la kisa art na biso. Vous comprenez? To la kisa art na biso ba vie privée. Mais Gingo me peut comme ko poster na moi bazo ba comme ko poster na yena moi sine bazo ba dia mabe eza ba pousser ba ngoza Gabriel na basila non ngai naza profiter que oyo Belleville a poussé bango po ba sala wana ate le ba mi que Belleville t'a poussé ba sala pona ba mbonga ba rentrée scolaire abana pona magambo belé hein nga naza na posa na ngote eza mabe makasi eza mabe. L'aspect de c'était pour ya Gabi à se retirer ma parole et pas pasteur patron. À retirer ma parole à s'excuser pas pasteur patron. Parce que Doudou au fin amina buzoba. Ozomon. Kasi. Kasi. Na buzoba no. Parce que tel le monde entier oyo bazana prévité oyo ba rotika nango na mutu que Doudou a fondé chez ba parents. Je comprends. Mais oh, ils ont bon côté. Wana yo mto lobi to eza bon. Doudou soupu afandra na matete. Et pas na yena moi n'est pas appelé na salon na matete. Siko oh ya lobi ke Doudou afandra chez ba para. Eza polémique. Gi ngombe mtalobi bloka bongo. Mais ça normalité. Eza normalité na biso artiste to mi finga na ka to mi bimisa na ba vie privée. Totika ba fan ba finga na ka ba bimisa ba vie privée na biso. Eza la solo za lokuta bangonde. Et donc ke biso. Go azaki songi yemta panza groupe sans souci. Oh boy tout ça. Kapona Belvette a tournage, si la a tournage un artiste nzambe na ngai. Bon toko ba pembi sala pas ma ezochola bino pe musana bino ebungaka polémique so polémique eza pété mais polémique ya ba genre té polémique ya ba genre ba vie privée té polémique ya ba genre ya ba vie privée té hein pona nini makambu nyoso tout o man internet ezalaka ya Gabi to solo là. Siko tant ya Gabi abimisaka makambo na internet parce qu'il y a des polele ba monsieur abimisaka te po baza ba hypocrite comme ya Gabi za hypocrite te esengaka o ya moni za mutema mafuta matina mutema za banki te akosani ako dévoiler ka ba secret biso soto eba amoni ya Gabi na osime ba propos na ngai na makambo ya théâtre nyoso te ba fitu ya théâtre na longoli mututi mutaza vreze ya Gabi yoka nga bien na ba fitu ya théâtre eza na ba colochene mutaza vreze ya Gabi
alingaka koloba likambo na sima mkonga mutu te. Ya Gabi alingaka te komona mutu na pasi. Ya Gabi so likambo yeliye il faut maman sa nini aloba o eza vrai. Ce qu'on a les mal les aranines. Soit téléphone benga mutu wana. Expliquer. Soit beaucoup dans la tournage. O ibenge pembeni bo solo li. Le mal les alara ayaka na onde ce qu'on a TV. Vous comprenez? Ma bende ayaka na TV. Bon si ko boka na comprendre yote. So ya Gabi na TV te biso to sa musande. No. Ah. OK. OK, bon OK. Normalement, il faut abomba vérité te. Pour ceux qui m'a bezali, il faut dévoiler secret. Tant qu'on dévoiler secret, parce que va pas ni sango to sa nini. To luki moya ko panya sango po kimie kota. Tant to za conseil à boka, to zi conseil à o, to zi conseil à o, to zi conseil. To sangisi ba conseil nyoso na ba commentaire nyoso o ba fan na bino ba commenter. Ya one mte ko sala ke kimie ekota place wana atana kati ya ndako. Bana mibale so bavandi bakobomana kaka tango bakobomana bakoganga bana ekoyoka sango tango bato bakoya kokota ka bato na bazoya kotala bango ni babunda ka bango ni bakosanti bakoya kopekisa bango nde moko na bino tango bozana pembeni bango tango mabezo bima il faut ça la ka intervention bo ça ne bakane nini ya kobonguza tango biso pe ba journaliste ko ya ko ba peto luki pe nini ya ko sa nini ya ko luka ko sangisa bino makamu ezonga normal bozonga ne po ba rando obumno bandi bo bandi yango lelo te le mal kaka nena omona ka passe parce que ya Gabi azamukolo bango Belleville azamona mukie sila azamuke par rapport à Gabi mais barand oyo comme côté comme ti ba niveau que sila epara bima se na madilu makamo ebele de bozo côté ba biloko moko boy o kutu boko simba te mais tant bozo simba on sait qui bozaka na bo travail kana mbebo mais na kati ya mitima me bozaka na ba n est-ce que yo ebi que sila bimana na madilu avant de répondre à la question on peut ça joyeux anniversaire na père spirituel na ngai apôtre Jean Papi Ngombe na peshombote papa mabolongo na sepo na moi na yoboka na ba tentation ni surtout ba kotante et à gauche et à droite apôtre Jean Papi Ngombe azana pona ko buka mabolongo pona mwana na ye donc maman Nadine Ngombe na pesiope mbote omoni internet ekoki koliaka te na bosalité. Vous comprenez? Na bosalité. Beaucoup luka pe information mususu pesa na normal. Pona nini bino bolo bakaka. C'est que bino bofuta ya Gabi mbongo po ya Gabi akenda oloba mambo. Façon zolobela. Naza ma dessine ngo. Naza dessine ngo. Te biso to futa kimbo pa lobela te. Yende mutaboya ya kubomba bosoto na bino obosala kuna esenga ke abimisa. On peut mutu so yeba ke mutu aza mabe, il faut ko tieli ça peut pas tika mabe. Bon, les journalistes, il faut pas impressionner batu na mambo eza vérité, na mambo eza information vérité. Il faut au longa non phrase question no tuninga vraiment na vraiment capable été eza soni pour répondre à question na o outil ko poser wana nga vraiment. Ok, merci beaucoup, vraiment. Merci vraiment ndenge bozala ki branché bozala ki belé pour na kolanda émission na biso. Na yebi ke toza na artiste awa toza na boka awa. Ya on a essa bino bo s'abonner massivement. C'est bo s'abonner boko sunga mama la France na ba questionnaire na bino. Ceux qui bozo pesa ba nini ba questionnaire na bino na se wana eko sunga ngape poto e bandeni ya okanga boka parce que ye ba benga monsieur qui connaît tout ba ye ba benga mais question suka awa aki ko répondre na wote amonya ngo salité mais salité ya ke oyo nani sila azo bomana na Belleville ezaki salité te ezaki propre salité o ke Gabriel ayeko kota likambu o ya yaki kota akena équipe mususu atiki Belleville équipe mususu na ba mibali ba koti na kati ya biloko wana amonya ngo salité te mais salité ya question o ezana ngo normal pe bango mo babimisi biso tozakana ka pona koyoka tant to yoki to luki to landela ngo eza bongo te nde to yena ngo na TV mais salité bango mo babimisaka la minute oboka wanga na mbike eza salité te na ebite
artiste tokomo kene déjà na shit ya émission na biso siko par rapport ya nyonso oyo ndenge euti kolekana awa par rapport ya Gabi na moni okondane mingi ya Gabi okondane mingi ya Gabi ke akosa loka bongo te asali mabe bona boye bango bayembela ke kaka ya pamba okondane bango surtout na gina mwasi na kondane bango na kondane pe na bimusu bien sûr okondane bango tant okondane bango siko par rapport ya Belle-Vie na Sila okondane mutu moko te olobi eloko moko te parce que po mutu apousser eloko moko boye c'est qui eza na eloko moko eza na sinde mutu zotinike eloko wana siko mpona par rapport ya baartiste mibale wana okolobani mpona bango nga na koencourage bango bacontinue kosala mosala na bango nde bazosala mosala bango eza kitoko na apresaka mosala na bango parce que baza bafemme courageux bayebi kokoma ngalo ba elo mo pa Belle-Vie omoni Belle-Vie wana ozomona Belle-Vie ozomona Belle-Vie kandi aza Congo Cordo chena pose makili la nikuta oui baza ba femme baza ba fille moko ya ko encourager ozo comprendre pour babakisi moi implicitement na mambo oyo ya théâtre musana ba pe bezo kende bien ba continuer na musana ba sala ba pesa biso le meilleur omoni Belle-Vie na mona ke Congo azaba blo belé Belle-Vie ko ma film tam sous donc azuyo la France au jouer bande tina suka acteur principal pe azan écriture moko soit commis film mystique zomon Belle-Vie faut te protéger azan esprit ya wera moni wera ndinga bimisa bane belé na musique les appende mona Belle-Vie aza film moko faut ko encourager mais moni même dinana la douce ndenge morope donc ba fi wana mi balé pas match et bon aussi là oui na système afali quoi système afali ndé système afali yo za gaulois non système afali ndé nini yé non bino tunanu si madon yé nan ayembi banzembo ne bande ti suka yé kaka. Tu comprends? Vraiment, ce n'est pas la boca boisa golo. Abino ba golo abozaka boy. Bino ba golo to eba to timbela bino makasi na makamunyo so vraiment. Vraiment problème te ba golo ça peut bino mbote belé, ba wario pe. Na pesi bino so mbote belé, talaka bino abibino ne makambo. Vraiment tout ça toujours branché awa na moni conseil. Après si pour na par rapport ya Belle-Vie mais na moni pesi pour na Sila te obika Sila azaloko la fali bon na ebité conseil nous repesa Sila na ba désordre nous se ça le matin aussi là ayambi Gabriel Mpandi na ya bendi mona Gabriel Mpandi na ye po ba sangana po ba sa eloko mo na place que ya doser bango abomela ngo mo to mais amati po ba sangana ba saka le mo ya bien po se pesa biso artiste mais to qualité mais bimisi ba désordre to mona ngo oui ça na normal to mona ngo pe joueur longa na imana akebeta na vita. Elle est normal, elle m'a bêté, sans polémique, elle est normal. Elle est normal. Vraiment, merci beaucoup. Je sais Moussongi na ebi kazaki branché wana pona Rolanda biso. Babi papa zakaka moko. Babi ya sika ya malamu ya kitoko ezoya na sima vraiment. Na bosani pete Edi Lomame. Babi chef azaka moko chef d'agence. Vraiment Edi Lomame na peso peso ba merci pe bambote belé. Babi PDG Gina Kiako. PDG Gina Kiako. Na peso bambote belé. Babi mona Paris ya tongo, mona poto ya tongo. Miradora na peso bambote belé. Babi papa zaka moko. Babi mwano aumea na poto. Papa aumea na poto. Maboko banque. Na peso pe ba merci belé na ebi ke bozala ki vraiment ebelé pona kolanda émission na biso metozana nuna artiste boka awa no bolandi ni azolo ba pona par rapport ya ba artiste comédien na ebi ke ba commentaire na bino ba conseil na bino na sewana e ko sala biso pe kitoro e ko sala biso pe bien po bolobelaka il faut bolobelaka zama kama mboka na biso ba artiste na ba sunga biso so ba tiemo eloko mwa to ko seka wana mwa nini wana elongola malade elongola ba AVC na nzoto e sala ka pe bien bo moni pe intervention mo be pona bana bo kompe na bo zupe na sepe bo kompe commentaire ah mama la France place na fa ko tuna bango loko boye mama la France benga eli so aya lobi to ko linga o tuna eloko moko boye pona esala boye saboy e ko sala pe kitoko makasi ndenge Didi Alamba Patrick Kasene ndenge asala ka ndenge alobaka e sala ka bien makasi na ebité président Boka soki mot de la fin na e ko zala nini mot de la fin na ngezali nazotinda bate belé bokende
s'adhérer na fondation Pambi Nelson. Fondation Pambi Nelson ezali fondation ya Maman Marie Pambi. Bokende ko s'adhérer ba carte ezawana ba fiche ezawana Maman Marie Pambi azana ba initiative moko ya bien pona bana nyuso tu ya moamba. Bana tu ya moamba o ba jeune ba betara bale ba maman nzango ba papa o misale ezate surtout basi oyo bakufela mibali basi o baza délaissé oboti mobali asundoli yo bana misato omoni ke vina o esuki boya na fondation Maman Marie Pambi ezali fondation moko ezo aider batu ezo pesa misala mwa ko luka ozala yo moko oyeba ko sala mwa musala na yo moko boy pona lobby na yo azola kisabatu ndenge ayezo pesa bandobo vous comprendre pesa bandobo boya ko s'adhérer na fondation Maman Marie Pambi Nelson na ko pesa mbote na Papa Charles vice-président ya fondation Pambi na pesi mbote na assistant Théo na pesi mbote na Cordon Théo na pesi bino mbote ba na fondation to sala makasi pour na fondation na biso ekende liboso na kopesa mbote na Junior Baluti na pesi mbote na Jean-Marie Bochula na pesi mbote na Blaise Bochula na pesi mbote na ngai na Merveille Salada. Donc batouana na pesi bango bambote bango wana ingénieur Kiro Baluti Yaya Kati ingénieur Kiro Baluti na pesi mbote na Johnny Elenge na pesi mbote kuna na kati ya États-Unis na pesi mbote na pesi mbote na Mama Afrima Afriniko na pesi mbote na pesi lisusu bambote na nga mingi ekende musika na Colonel Onopaka. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Et belé bozala qui branché pour na kolanda émission na biso na Vision ITV. Vraiment na pesi bino soba merci et belé pour bozala qui wana toujours pour na kolanda Maman la France. Na ko sepela botina kaba ba message na bino ya bien botina ba réponse botina ba questionnaire et osala nga bien makasi parce que ceux qui bozota Maman la France c'est ça osali eloko boye de CPI ça Maman la France toza posa oyamba biso mutu moko boye oluki mutu wana na kolukaye pona bino pona bike bino fan nanga na linga ko décevoir bino te na ko sa fona yamba mutu wana pona ozala wana branché pona kolanda ba émission na biso nyonso ezoleka awa na Vision ITV. Vraiment na pesi conseil na ba artiste comédien nyonso pe comédienne nyonso na pesi bino nyonso ba conseil ya muke ya Maman la France vraiment to sala nde musala nde eleke belé ba désordre ezala muke musala nde ezala ebele ba rendre no ba rankine ba problème ezala muke vraiment to ebike bana ya libumu moko bisika bavandi ko swana ezanga raté ko bunda pe ezanga raté mais ezala na ba réserve to ko matina ba kokotsa des mois ko tatina kati ya profondeur ya ndako na biso te vraiment wana nde ozapo na mboko bapaya ba osala musa ba artiste nyonso bazaka bomoko baza bango nyonso ini soki bakoya na Congo na biso bakutaka toujours ba artiste na biso bazaka bato ba problème eza pe déjà kaka mabe ezo servi te na kati ya société ezo servi te vraiment to lukato bonsa musa na biso pour te ekene liboso vraiment merci beaucoup ba bazaki branché papa JC Musongi na bi ozaki branché wana pona kolanda émission ya mwana na yo na pesio merci beaucoup vraiment na ebi ke Mama Tina Wakol azaki wana pona kolanda émission o na pesio pe lisusu merci beaucoup na bosanité mon père spirituel prophète Miller Panya na pesio merci beaucoup merci vraiment na ebi ke ozalaki branché pona kolanda mwana na motema ya Mama Jolie moi si a pembe na pesi bino merci belé na pesi église de réveil Mobimba la puissance du réveil na pesi bino nyonso ba merci parce que bo encourager nga na musala on a salaka pour ekende toujours liboso merci beaucoup merci vraiment na pesi merci na ba nyonso ba lingara Maman la France ba nyonso ba sepelaka nanga ba nyonso ba encourager nga ke musala ekende liboso na pesi bino nyonso pe ba merci ebele na bosanité liso ya Nzambe babi mutu oya film ya Jésus vraiment na pesi merci mingi na cordon nga parti Mukombo na pesi merci beaucoup merci vraiment motema ya Mama Sandra moi si ya pembe na ba bébé na bango ya pembe na vraiment na pesi bino nyonso ba merci na ebiki bozala ki ebele donc si musongi mobali ya mwindu
vraiment na bosani yo te na pesi yo vraiment merci mama Perpétue Lonzoka soki na bosani yo na saeli sumu mama Perpétue Lonzoka mama naza na posa na yo kasango musale mata musale kende liboso vraiment ekosala biso kitoko makasi vraiment na pesi yo merci mama pona ba intervention oyo zokoba toujours na kosala na pesi famille Kasende mobimba bambote belé pe na pesi bino ba merci pour te bozalaka toujours branché pona kolandanga vraiment a tokomi na suka ya émission na biso o na bosani ye akoma na se ya commentaire kombo na ye ekosalanga kitoko makasi vraiment na pesi mbote na nga ya suka na Arnaud Dikandu le boss nouveau boss Arnaud Dikandu. Ok, merci beaucoup. Tout ce qui est émission Nabiso, Awa, famille Moussongi, bye bye.